Mbote. Calendrier tout cela qui Kinshasa abatsala ba marche ba calendrier nanga pe calendrier le oyo calendrier bini en tant que ba imboka wa politique o moni calendrier wana lolengini. Bon, eloko ya yambo nakiko loba pona calendrier wana ezali que calendrier wana et répondre na battante ya population congolaise. Ndenge yo moko uti koloba ke bazako zela calendrier ebimi. Eloko ya mibale na koloba ke po calendrier na ebima. Ya kama bato oyo qui ont pesé lourd pour na calendrier ne ebima. Oyo kaki mona mboka nanga alobaki 504 jours ou bien 804 jours ou bien 404 jours. Mais le président à 500 a pesé de tout son poids. Quand on a à la fin tripartite, a signé qui rapport à tripartite parce qu'on voulait comme même élection et qu'ende jusqu'en 2019. Bon, non, c'est parce que Niki, l'ambassadrice Yaoni, est passée par là. C'est vrai que la pression était outil Ngambonyoso. Mais il faut savoir que Banamboka, le président de Sensa, a pesé de tout son poids. Parce que la phase de Alelo, pour partir du moment que Kabila a brillé, tout fait, tout flamme, et que Moto Aboya a signé rapport à tripartite, il faut avoir du courage. Donc, il y a mis Balé Nalinga Loba Yangwana, et il y a mis Sato Nalinga Loba Ezali que calendrier et l'exhibition calendrier et l'exhibition que namboka oyo tout ça ko kende na alternance politique elingi koloba nini elingi koloba ke ou soit moto opposition a eu pouvoir ou soit moto majorité mususu a cause pouvoir mais Kabila a cause la lisusu te au moins c'est le grand enseignement au calendrier électoral et puis parce que nulle part dans le calendrier électoral, tout le monde makamboya référendum exacté. Nulle part dans le calendrier électoral, tout le monde makamboya référendum exacté. C'est que l'ingi kolobake alternance et gozala namboka oyo. Et loko ya misato ya mina na lingi koloba o tout pona tena calendrier électoral nazako senga na classe politique nyonso o bazalaki kozala calendrier électoral ke tango ya ngoyo batika politique politicienne wana ezali misala ya kotonga mboka te baya tokota tosala campagne tokena ba élection tonga mboka ekende liboso ke tokota na ba politique politicienne ya politique elongwa ngai na zala wana ezali yango te. L'institution est en place, le gouvernement est en place, Sensa est en place, et le calendrier électoral est bimi, basta de telle sorte que Batonyo Sobaya, tout sangana, tout ça l'élection, comme ça, Oyako gagné, a gagné, total andeni, Toko Kotonga, Mboka Nabiso. Mboka, la peuple congolais bazolanda yo, message nous ont pesa. Ben message nazo pesango yangwana. Calendrier électoral oyo ndenge na lobby et répondre na battante ya population, c'est-à-dire et répondre à un élément de sécurité munene. Parce que ce qui calendrier électoral et répondre na battante ya population te elinga etia mobulu na mboka. Donc eloko tolingi awa kimia ezala na mboka. Kimia ezala parce que makambo ya kotia mobulu ya politique autour de là que je me mette longwa ponga na vanda parce que bango siko baza mbongo te. Bazolingaka siko bako tia mobulu papa po ba gouvernement ba fongola gouvernement po bango ba kota ba kende pe lisusu ko za par na bango po ba kende ba élection te. Quand on fait de la politique il faut avoir ba moyen na yo pour mener campagne bakamboke il faut na kota na gouvernement bon on a zo moyen ya ko sala politique ya ko sala élection exacté. Calendrier électoral ebimi ne ya tozo senga na classe politique nyonso batika politique politicienne baya tokene na élection Tonga mboka Kabila sa pesa na lobaki la fois dernière Kabila a lobaki le 31 juin 2016 que compte naie position naie est déjà réglée par la constitution.
Alors, que Makamounaye est déjà réglé par la Constitution. Aujourd'hui, le calendrier électoral est que à cause de la